Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cindy le cœur au abisso ya quartier la tête. Wana yoka kaka sangwe pa bato ba fisaka yo. To zala kila bande ko misusu boye bazo beta liso. Nga vana sala émission na lukana na yeba. OK. Eza pe kaka Cindy de Cindy oui. Ezaki na ba l'an 2000 2002 quelque chose comme ça après la mort ya musée tango successeur na ye moi na zaki pouvoir wa wana. Nakutanaki na ye na côté ya Wezaki Ndolo wana. Côté aéroport bazaki ko ya mingi na muninga ne soki safiri quelque chose comme ça. Bazo benge Kandi. Kandi. Voilà. Nde tango na mona ki na yoki message na ye et par l'esprit nde na yebisi ngabi mwana na moni ozotika muziki ozo kende ya ba paroisse ya bisika na ome obeta na quartier latin et pas Kofi Olomide bloco ba sucré na ko mona deuxième révélation na Cindy le cœur nde na yebisi ngabi yo kapondi mangaki yo okozala un jour na Kofi Olomide et puis pondi melanga okobeta na salle mythique et puis précisément na Paris. Oui, okolata ilamba ya couleur rose ezana ba dessin et ko sala boloko la bana roi neti ba emene ba lataka eloko moko afimiko neti soko ko eba bonandi na ebisi oui na 2002 la communauté je peux dire Teke Babale ce sont de peuples riverains, c'est-à-dire ils habitaient dans les îlots. Ça des îles, précisément c'est île Mbamou. Là c'est depuis dans les années 600 et quelques, 44 si je ne me trompe pas, oui. Ils étaient déjà là. Obanda, na mo nkulu, kuna konzo ba mongalie makuna, ozibiso kinchuka, okiti na ngati île Mbamou. Na mundele des années 40 et quelques, na coupé ce document. Et puis tu as 50 ans et quelques, tu as 12 communes, voilà, Tchaki Bisso. Na ba né où tu l'as après ba pouvoir ba indépendance. Donc on a 12 communes sur 24 communes parce que mais mayo na la kisayo. Au moins place présent va na Oya. Et ça qui place ba Teke Babale. Ba ça qui échange. Ça dit bazu mundele moko mobimba ba kundi. Bazu moto mwindo ba kunda na ko place wana. Oui, et Ngaliem Azali Moteke. Mais Azalaki notable, il y a roi Makoko. Azako dépendre, il sera changer en côté. Azako dépendre directement roi Ifsakabi. Le col a eu un peu Azaki Moutouma Azaki guéri Ngalem. Il faut Salakuna, Soki Binemi Bazoya. Il y a tellement de lycée qui habite en pourtant, c'est-à-dire lycée qui point, c'est-à-dire attention, attention, alerte, voilà. Pour Azaki notable. Ton chef qui était Fumunvula, ou Azaki Mokonzi. Akendaki ko katalika mozaki na île Mbamou, et na dossier moko après ba kene je crois Mbe, si je me trompe pas. Mbe oyo mbanga bo ba braza ba etchera. Parce que toza libota moko. Côté kuna yana lekibo basaka mutu moko libota moko ezoko ezakwa nzete ezobota ezokola mapapo ezoko nani mais pouvoir ezaika ka toeka bo moko nde omoni yango Stanley Morton akutanaki na Ngalem kosisa nango tango akendaka yaka akutanaka pe na Fumunvula papa Fumunvula azalaki mokonzi monene ya Rome Italie Opo Chulo yazaki mokonzi na bokita na bango Fumunvula ayekozwa Fumunvula makwala ayekozwa Opo Chulo mpeoba ndi azaki ba grand-père rien de Fumunvula ayekozwa pouvoir tanga zui yango après et comme na ba 18 ba 83 quelque chose comme ça avant ndi omonaki après koya na Stanley na ba 80 18 pardon 77 oui ndenge yaki déjà a exercer pouvoir na ye. Après hier, dans des années 40, mon taille qui succédait au pouvoir naïe c'était Ngobilamu. Nzamba bing moli monaye, Kondo Mombele Daniel, nde kokonanga makwala vula Jean. Si on a libota na mobimba muta tangaki même na poto to étude ma kasi ya université ezeka kokonanga makwala vula Jean. Te kombo aneza bango ya bisote. Biso bateke babale na baumbu bayai koyeba na kaka na
tango moto ezopela na butu ba mususu bazomona moto na musika wana bato yaki bongo alors batindaki entre na bato bakende ba avancer tango ba komi ba tuna bino banani biso pe toza kuna do bino bozaka wana nde ba koyeba na mais bato na bato bayaki na limite na bango parce que so ozali kwa mongalema si la veni qui quitte o kitatina suka eza limite biso na baumbu. S'il vous plaît, faut en avoir conseiller. Soki olingi okoma mayele tambola na bato ya mayele olingi okoma grand vanda na ba grand zando tango basalaki yango bakomisa yango et c'est pas pour rien eza bazando nyonso te. Ce sont les antennes. Il y a renseignement à force ancestrale à Kinshasa. C'est okoyeba valeur moto na bakonzi bato bazo gouverner to bazo diriger mboka. Lokola président Abso Félix, c'est sa flatérité. C'est un homme très posé et très honnête. Bato ba ondima après makamunae. Un homme bien parce que yeze la ka nzambe. Mais ça mina ba est ça pona ma ba cheférite. Moto za mokonzi te bolongole botie mokonzi. Bokonzi za makamba vote te. Oza la chef de terre, chef coutumier de Tolobaka. Eza likamba butu. Ça dit na butu il faut ba génie. Ba esprit ba koko ba kenda ba poni non moi na songolo. Bon, kokutana c'est trop dur mais moi le problème que déjà na mona na vision nanga, c'est un homme honnête. Na solo ba na flatter te. Samba. Samba Lukonde premier ministre. Mutu bien. To raté te mais na kosenga na epé ayo kabiso ba konza mabelo to sana mwelo to bakisa makasi. Il faut que l'on molili, il faut pas l'on la Kinshasa na eloko moko. Kinshasa et beba pona nini. Pauvre papa kufati sekeda loba nini. Le peuple d'abord. Non. Alobani. Matalité. Ceux qui malades des alobi na yaki na kisangani na mona kama amba virus oyo. Soit disant malade ya coronavirus, ba témoin baza mais wa ke kisangana bi malade ezo ya uti Chine. Na déclarer ngo na bi ekozala grave mais na kendaki ko épargner ngo nzamba tininga pona Kinshasa eleka. Na landi yango kosu makasi so ezinga pema. Ezo ya lokola nuage kaka bo. Nazo so vérité. Mais bato na seba na kisangani ba seki na bango. Même mes grands-pères na makwala mvula. Asaki bon, na lobi na aki idepesa makila. Ça dit bato toloba na opposition bato zeko boya mabe bato zaki bo sembo. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bateli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nana na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, balandi nyonso ya Chebiso Télévision. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Oui, bitina to benga ngo réponse à nos questions. Miyano na mituna na biso awawa lelo tokolobela mingi oyo etali mboka na biso Kinshasa na apprendre makambo ebele na mambo etali Kinshasa. On va développer ça, décortiquer ça avec qui? Avec le chef, l'un des descendants ya Kinshasa oyo aza chef Teke Babali, chef à regroupement de Kinshasa oyo toloba mingi ba chef coutumier aza mokonzi ya etali terre ya biso ya Kinshasa. Et puis na ye toko développer makambo ebele obeti la biso avant na après Kinshasa ndenge zalaki na ye toko développer moi makambo ebele na chef na biso comme na ye chef Eric Makwala. Mais on rappelle que na Kinshasa tozaka na moko sur ba chef comme on ezalaki Makwala, tozaka na ba chef ebele ba Mombele, tozalaka na ba chef ebele lokola ba Ngobila. Siko dekombo ezongeli biso lelo ba ancêtre batika me bazongi wana pe na kati ya émission na biso moko lelo nde tokolobela ngo tozana les grands chefs, le chef Eric Makwala, chef de regroupement et puis chef coutumier ya mboka na biso Kinshasa. Bato bele babika Kinshasa capitale bayebi Kinshasa place utite to ebite yango peza ka lokwa ba village to monaka na ba Équateur na banini ndenge nini ekabona ki tozana chef Eric Makwala oza chef coutumier et puis chef à regroupement ya Kinshasa mobimba avant mambo salama esengaka chef aloba ao nini boye babwaka soi to bwaka masanga to bwaka nini ezaki cité mais ezaki bakoko na biso nde basimbaka mabele yango lelo bakoko basali descendance et pas ya chef Eric Makwala ye mutaza ko hériter Kinshasa. Chef na pesi mbote. Merci Longonia matondo mingi na komona lokola ko leka na baitando ike. Na sepeli ko sala la biso po to baki to sala ngo pena na mokili na sepeli boy parce que senga malamu parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que chef Makwala Eric oleka na ba na baitando te etc. Non, je pouvais pas passer à la télé pour ne rien dire. Hein? La télévision. Non, ils stressé. Pouvoir na biso. Non, le problème est ali simple. Cause la mokonzi ya mabele eza politicien te. Cause la mokonzi ya mabele eza musicien te to musique te to théâtre te. Cause la mokonzi ya mabele eza na ba principe, eza pe na moi ba limite. Hein? S'il y en a des pour parler, tu veux discuter, développer passer ba imboka balanda biso na bokebi banso. Lelo tozolo bela mingi yo na descendance généalogie l'arbre généalogique. Voilà. Place ba koko babandaki wana tant to kofanda te wana to développer ngo malamu mais eloko moko tant to fandaki tozo solo la yaki mais oza chef mona rapé musiko mona ra vision opesa bato belé ba prophétie que yo kozala bo mutu pas boy la terre rapé comme babete. Bon, ça dépend parce que Cindy le cœur au abisso ya quartier la tête. Wana yoga kaka sangwe pa bato ba ifisaka yo. To zala kila bande ko misusu boy bazo beta liso nga vana sala émission na lukana na yeba. OK, eza pe kaka Cindy te Cindy oui. Ezaki na ba l'an 2000 2002 quelque chose comme ça après la mort ya musée tango successeur na ye moi na zaki pouvoir wa wana nakutanaki na ye na côté ya weza kindolo wana côté aéroport bazaki ko ya mingi na moninga neso ki safiri quelque chose comme ça bazo benge kandi voilà ndi tango na mona ki na yoki message na ye et par l'esprit nde na ebisenga bi mwana na moni ozotika muziki ozokindi ya ba paroisse ya bisika na ome obeta na quartier latin et pas Kofi Olomide abi ça c'est fait et moninga na se mais pourquoi kabi depuis quand eko sala matenga bon natiki et après quelques jours pour agisha kipoka bazoya wana mais souvent so bazoya wana azoya ko yemba nzembo ya Whitney après ko yemba bonzambe Winston
ntango azoyemba mindele mwana azalaki na bango baitalien bazalaki kosepeane mwa batindeli mwa bashawarma babiloko basucre naye komona deuxième révélation na Cindy le Cœur nde nayebisinga yoka mpo ndimangaki yo okozala un jour na Koffi Olomide et puis mpo ndimelanga okobeta na salle mythique et puis précisément na Paris opesi nyonso oui okolata elamba ya couleur rose eza na ba dessin ekosala bolokola bana roi neti baemene balataka eloko moko ya fimiko neti soko koyeba bonanti nayebisi oui na 2002 nayebisaka Cindy le Cœur bon nazaka nango kapo na ye te nayebisa bato ebele bato tofanda na bango oui oyo eyaka na loba même avant guerre à Brazzaville bato tozalaka na bango nayebisaka bonga bino awa mobutu azokende bitumba ekozala na Brazza ekozala te bato bayebi na boye kotamba bakumba bato bazali donc nazalaki déjà na pouvoir wana nano navandi te ngai nakozwa bokonzi na koko na nga makwala janvula aza na bomoi mais avant ya kufa nde nakozwa bokonzi wana mais pour introduire nga familia c'était en 2010 mais eloko mwa motuya koko ya kufi fallait mwana zwate mais bapesi mwana te bayopesa yo koko na ye wana nde toko développer ngo ceux to fandi merci beaucoup na bato bolikaka Brad Bumba je suis disponible voilà merci beaucoup na chef Eric na ningo accordé biso tango yo Jonathan Mukadi toko misiko na tango to fanda to pasola pena to tuna papa ba question to bimisa nyonso oyo ya bomba na oyo esenga pe ko ningisa papa il faut to luka to ningisa chef na biso c'est pour la première fois. Merci beaucoup à toute l'équipe de chez Biso Télévision, merci à Jonathan Mukadi derrière la caméra, merci à la réalisation de Denis Jumosolo, Chic Mukadi, merci à toi. Merci. Aujourd'hui on va plus parler de Kinshasa, d'où vient Kinshasa. Aujourd'hui on voit Kinshasa batbazo botama otenga mwana Kinya solo yo mwana Kinya solo on les saura awawa et puis on va faire une différence na question mon autour na kota suka papa nde akoder kotseke bisongo. Merci beaucoup. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Voilà le grand chef Makwala Eric. Tozali awa sikoyo tofandi te mais tofandaki pena na nature oyo toza na sainteté tozwa mopepe kitoko toza na nature ete ba chef bino bolinga mingi nature yango nde tofandi. Alors chef yebisa biso balobaka Kinshasa eza ya bana kin ya solo eza bateke mais qui sont les teke babali? Qui sont les vrais Kinois et puis qui n'est où tu vois? Oui, en ce qui concerne la communauté, je peux dire Teke Babale, ce sont de peuples riverains. C'est-à-dire ils habitaient dans les îlots. C'est-à-dire les îlots, précisément c'est île Mbamou. Là, c'est depuis dans les années 600 et quelques, 44 si je ne me trompe pas, oui. Ils étaient déjà là. Ils habitaient là-bas et tout. Mais apparemment, vu il y avait à tout moment les Nounou Bangi. Les Nounou Bangi, ce sont des gens de guerriers qui venaient de l'autre côté. Parce que Bundisa Bango, tellement monaki menace, que Bango le quoi esclave, qu'on dominait. Jacques Bon, il fallait Salanini, Sala, Panzana. Et les autres, Bazunzela, Malembe, Bake, Bazaki Nangambo à Brassa ou Bazeko Vandela, Basusu, Bazuingambo, le loto bengi Kinshasa. Bamosu na Brassa. Mais Bango Nyoso Bazaki Libota Moko parce que Bazaki Zalana Kati na Royaume Wabengi, Royaume Makoko. Donc, oui. Mais précisément, il y a une différence parce que Bateke Babali, na Kati ya Royaume na Bango, Ezaki Babenga Kango Royaume Italie. Ah, Royaume Italie. Italie, y a pays terre. Non, Royaume Italie, il y a Babali, Oyo, Baza, peuple, il y a l'autre côté à Kinshasa. Alors, le roi souverain Makoko, le roi, parce que le nom Makoko, c'est le roi à titre honorifique. Pour Baza, oui, comme vous allez, Tozana Braza Makoko, Ilo. Comment on est, c'est Ilo, on a Hollandi après. Le roi maréchal. Oui, descendance, d'abord, ils allaient le roi, le Bangamba, Banane, etc. Tokiti, Tina. Le chef actuel, Bazali Abateke, Kire Azali, comme Ozumonanga, Ape Nazali, Mokitano, il y a grand chef coutumier, Fumonvula, Makwala. Oyo Azala ki bongo, peut-être répondre à l'Anisabino, Abota ki mona liboso na kombo ya Ngobila Moke. Oyo, moi référence, tout le monde attend, Ngobila, boy, tout ça. Biloka bongo, P Azala ki, Azala moi banebele, Bazaki moi 7.
Bangesimu, Baelene, bana bazalaki. Bon na mibali nde monde ba dirigeaki ba bokonzi. Donc ya Kinshasa ya Kibongo Mombele Daniel. OK. Mombele Daniel. Kolandisa manaye na makwala mvula Jean. Oyo nde azaki koko atikilanga pouvoir oyo na mabele na biso. Ya Kinshasa. Mais question na ngana tuna nabi koko makwala Jean. Ya za koko na yo. Mais il fallait que la moi na waza tena yo mais poni apona ki yo nini sala ki apona yo makila na yo to force na yo to mona ki nini kati na yo kwa pona yo habiter bana na ngati nazo koko. OK. Mais moi je pense que pouvoir hein eze loko moko ezaka na makila. Elingo banini? Pouvoir les élections té. Batu baye bagangi pour voter mutu non ancestral. Parce que chef coutumier, excusez-moi na rappelons monsieur le journaliste, lelo esala nga pasi. Au moins bazozo ba chef coutumier neti na valeur. Je vais vous répondre à votre question là. Chef coutumier place nyonso batu basali moi au milieu yo moko se présenter bazu valeur noté bazu un chef coutumier chef de terre ba vendition na ciment bazu ba député bazu moi batu ba vandi bon liboso c'est la honte. Chef de terre chef coutumier muto azo ko incarner pouvoir hein oh ça na beaucoup ndia mabele bino bokozwa bango parce que bango mo ba mipesi valeur te. C'est rare bato to mona ngana ba télé et même maintenant mais on gars ko passer na ba étant de belé ba okama oh mais il y a l'ingablo parce que je veux pas pardon na ba no ça ba publicité chef aza moto avandaka kimia azoyoka ngambo soka lobi alobi moke parce que ça na pouvoir nini sala kaba avant to zonga na question na tuni wana ndenge papa ko katikela ko pouvoir ni sala kaba valoriser binote lelo. Bon lelo monaka est-ce que zaki na mobutu bozoka valeur na kabila le père bozu valeur na kasafu bozu valeur na kabila fils est-ce que bozu valeur na Etienne Tshisekedi papa biso Fachi Beton est-ce que na yepé valeur na bino na ba assemblée provinciale lelo na assemblée provinciale ya Kinshasa na bité so chef bino boza normalement yo falo za pe parmi bato bazo gouverner mboka oyo. Merci beaucoup pour la question mais nana yebselo komoko ozomona pourquoi Congo a na difficulté oublie oublie ça ma casse et non respect à ba principe bananga ndeko pour lelo eko ma Kinshasa bino bengo Kinshasa mais biso de baki ba koko na so ba ko bengo ntsasa pour le mot ba kiki mingi ezaki tango to mesani nangambwa ba umbu pe bazombo bandeko ya ba ko prononcer mingi ba kimbata ki ezako malgré ça. Mais comme qui moi mingi ko sangana mone c'est ntsasa ozomona ça dit respect ezaki te parce que belge aiba kiango na ba belge bazai ko respecter ba konzi ya mboka ba konzi ba kine sika na Congo ezoko marcher bien pour le ba tunyo so ba komaka ba na kan ba TV koloba ba pasteur ba prophète ba nini tout le monde parle mais il fallait bâtir que la biso pe ba grand chef coutumier ba chef de terre to lobaka. Parce que biso to koloba mabele koyo que ça aventure té. Et ça c'est parce que ba le beau chef coutumier, il faut la tamakasa madame belos à la mbindo salité parce que d'autres personnes va considérer que chefferie indigène comme si c'est la pauvreté. Ozoma ba chef mara pauvre. Et ça mabete ba pauvre pani bazo comprendre ou ba yebité mais ce que olongwa wana tamboli pe na ba est kuna. Okomona ba chef mususu neta ba bunya, ba place au mon mineriza, omona bon baza bien. Pour nini bazo jouir na ba droit na bango batu bazo pesa bango pe respect na ba principaux ezali mais awa il y a rien sauf que na ko encourager kaka makasi na président na biso actuel Tshilombo Antoine Tshisekedi Félix vraiment nzamba telo boko alobaka alaka ki biso alobi il est temps na moto nyonso yo bazaki oubli o babosana ki pona ye lobi avanda na place na ye azonga na droit na ye. Oui. Bon, d'abord, Azakino comme nous, hein, comme Ngai, comme les autres. Parce que Batumingi Baïga n'a combat quinoa. Oui, quinoa c'est normal, mais quinoa faut payer dans la maquillette. Maquillette faut l'inga qui chasse bonga. Maquillette faut c'est la kin. Ozomona, les ozomona, bazotia pe n'importe batu belé, bazoza ba gouverneur à ville. Au moins un gouverneur dans la ville. Ayebi histoire à Kinshasa te. Azo préféré azo batalo kuta pembeni na ye et tu mais ça va pas avancer.
Vous me comprenez? Très bien. Donc c'est pas bien pour Nabiso, toujours mérité en côté. En ma qualité du chef coutumier que je suis, mais au gros comme on a actualité, bêtise, c'est ça. Jamais de la vie. C'est ça. Mais nous sommes ici, ezali que pour totonga mboka oyo, tolobela mboko makambo malamu, et nanina bakselo komoko pona ko bosana. Tango totaka président mokonzi Félix Nabiso Antoine Tshilombo Tshisekedi a dédié mokili na Nzambe za mabete, mais il y a une chose. Le président dans le service de la sécurité, ba sage bali ba conseiller. Mais bon dédié mais ebongo mabele. Mabele Nzamba zo reconnaître. Atiki biso mokili Abraham s'est déplacé quitté tanga kendaki na mboka mosusu. Seigneur Abiseni abiso ko komi kuno sanini. Au foot ezali ba droit na bango. Mais aujourd'hui tu es devenu un président de la République. Nga lokola chef Bouena outi descendance directement. Oyo lelo to seda mabele à Kinshasa. Je parle de Kinshasa quoi? Nazoloba ko banda na mo nkulu kuna konzo ba mongalie makuna ozibiso Kinsuka. Okiti na ngati ilmbamo. Na mundele des années 40 et quelques na coupé ce document. Et puis tu as 50 ans et quelques, tu as 12 communes. Voilà, tu biso. Na ba année où tu as après pouvoir indépendance. Donc on a 12 communes sur 24 communes parce que de l'autre côté ils ont des communes. D'accord. Oui. Alors tout petit bah si son place, Gombe c'est nous. Hein? Il y a des choses je ne pouvais pas parler à wana ba etando. Hein? Bako ko nga ba sali sacrifice belé. Pour le Kinshasa et comme Kinshasa. Nazolo balabino na komemayo na la kisayo. Au moins place président va na OIA. Et ça qui place ba teke babale. Basaki échange. Ça dit bazu mundele moko mobimba bakundi. Bazu moto mwindo mobimba kunda na kolakso place wana. Pour Kinshasa ezala kimia et pesa parce que Kinshasa ezalaka carrefour forestique. Ça dit Kinshasa ezaki na banzoko. Soko ebité. Oui. Kinshasa qui n'a pas belé, Kinshasa aux hommes. Il y a zamba moko ya kosakana te. Mais biso bakoko na biso et babale bandima qui concédé yango et comme malembe petit à petit ville province. Mais tu le lot toujours jouir nangote. C'est ça, il y en a tout en 1877 Kinshasa existait déjà. Oui, mais qui était Inti Ngalema parce que nini le kaka na 1877 déjà Salaki. Mais Inti Ngalema azalaka nani? Oui, Inti Ngalema azali moteke. Mais azalaki notable ya roi Makoko. Azali ko dépendre, histoire a go changer en côté. Azali ko dépendre directement roi Ifsakabi. Lokola yo za un peu azaki mutuma azali guerrier Ngalema. Il faut ça la kuna soki binemi bazoya. Il y a tellement na lycée qui habite en pourtant, ça dit lycée qui point, ça dit attention, attention, alerte, voilà. Pour azaki notable. Et tombaki le moment Oyo Fumumvula, le chef, le grand chef qui était Fumumvula, azaki mokonzi. Akendaki ko katalika mozaki na Ilmbamu, il y a un dossier moko après ba kende je crois Mbe, si je me trompe pas. Mbe Oyo Mbangambo ba Braza ba etc. Parce que toza libota moko. Côté kuna yana lekibo basaka mutu moko libota moko ezoko ezako nzete ezobota ezokola mapapo ezoko nani mais pouvoir ezaika ka to eka bomoko nde omoni yango Stanley Morton akutanaki na Ngalema kosisa nango tango akendaka yaka akutanaka pe na Fumumvula akutanaka na ye po basala accord que voilà tozo pesa bino espace et bovanda mais na kimia nyonso biso pe bobongisa biso ebesika na biso mais na tango wana oui bakoko na biso pe bataye ba classe belete mais na sagesse na bango bazaki malamu bazaki ko jouer en ndenge na bango voilà eloko moko susu yelinga awa na ba document pour na tangi pe mo ba document Kinshasa a été tiré Léopoldville. Kinshasa a été tiré de notre village. Le village de Bengi Poto Poto. Puro. Voilà. Bon, tout ça c'était dans l'agglomération des Tamou, située au pied de Mongalema. Ça dit tout autour. Non, mon aga. Ntamu on est autour baraka. Mais Poto Poto tikali na Brazza. Non, Poto Poto ya Brazza ezali. Mais le mot c'est Puru. Puru ça dit na Kinsuka, là où il y a des moni place maïs au coulé. Poutou.
Ah, ba vague wana. Ah, meni kuna kupurupuru. Nazo kende kuna me ayi kuna kupurupuru. Nazo kende kuna na puru. Donc place ima ezobeta makasi na ngumba. Ah, ezaki nde bongo. Ah, d'accord. Donc il doit bongo. Yebisa bisono Kinshasa Ntsasa nazo ngana bela Ntsasa asaka na combien de rois oyo ba chéri. Oui, soko na bila tanga na ndenge ya libota na généalogie. Ya famille na selon nini tozaka na papa Fumvula azalaki mokonzi monene ya Royaume Italie Opo Chulu. Opo Chulu. Ya zaki mokonzi na bokita na bango Fumvula ayekozwa Fumvula makwala. Ayekozwa Opo Chulu mpeoba ndi azaki ba grand-père arrière de Fumvula ayekozwa pouvoir tanga zui yango après et comme na ba 1883 quelque chose comme ça avant ndi omonaki après koya na Stanley na ba 18 pardon 77 oui ndenge ayaki déjà ayaki exercer pouvoir na ye. Après ye na des années 40 motaye ko succéder à pouvoir na ye c'était Ngobila Moke fils aîné na ye. Bon nakolakisa bino hein place bakunda Fumvula Ngobila Moke na kana sasa na Kinshasa na biso eza musika te côté force navale ya lelo place ba militaire wana so okoti wana okuta oui na camp militaire, je parle de camp militaire wana penda ya force navale au mona batombo ezali apena ndako ya Fumvula oyo batongela kiye na société Simba. Ils pas battu pe bacha force navale wana. Bon bacha ki yango boye. Non, na force navale c'est quoi? En 1966 Mobutu tanga azaki na pouvoir na 105 a remarqué que place ba criminalité komaki. Ça dit bato bazo boma bazo boaka wana ezali kwa matiti. Mais yaki na société wana on a biso soki Simba wana oyo go sala ba brique rouge batonga Forescom. Hein? Ba brique batonga bulidinga liboso yuta wana. Très bien. Ah, yuta na ja société neza lelo te eza ba 1900 ba ya kala ba 23. Et je crois que ko landa na ba archive ezali. Banana DG bandi ko sala ba brique ti ba ko tonga kokende kokitana ba otonga na ba Forescom. Alors tango mindele ba yoko kanga na makambo neso likaki l'indépendance etchektura etikala ki vide. Alors bana nyoso a chef omoni bana chef baza mpe ba orgueil oreba ko vanda kuna ba s'intéresser ki na ngote po bazaki na bango mwa malamu. Mais ndako ya papa na bango bato musu pe ba koli wana mais kokola na bango mutna mutaluki nzela na ya bovandi. Après Ngobila tango Ngobila si c'est Mombele Daniel. Il y a parmi les hommes forts, hein. Mombele a régné parce que dans 56, 57, il y a déjà Kosambi Sabato côté Zaki Sirko, Temena Tembe. Justice, il y a chefferie indigène Zalaki. Ceux qui Zalaki, ceux qui n'ont pas de famille, Bengi Batou, Mombele Daniel a Telemi. Mombele a Telemi, mon enfant, mon la Temi, Pinaba, a Ebiso, a Kebiso, a Peso mise en garde à Yoki, Babina, Lingis, na famille, Bakoufate, Soba, Mekio. Oh, comment on est en salle? Parce qu'il y a une autorité. On est baki na ba puissance ezaki makasi ya koleka. Ah oui. Yo eko hérité ndeko kona yo. Ngai nde na eko, oui. Ozong sesu koma makwala. Oui, parce que tango ya asili ko nzamba bengi molimo na ye, Kondo Mombele Daniel, nde koko nanga makwala vula Jean. Siko na libota na mobimba muta tangaki même na poto to étude makasi ya université ezaka koko nanga makwala vula Jean. Oui, parce que yazaki cadre na ba on au traco mutu munene chef cadre tout ça. Donc il y a tangaki. Atangi atamboli et tout donc vraiment zaki maele mingi. Tozongi sur la question pour ni apesa ka ko mwana te. Bon, ezaki problème nini? Omoni nyoso eza destin. Okoza na bana so bana bazana motema lolenge yo lingite na vision ndenge yo lingite. Netinga par exemple. Okutanga na ba aventure te. O chef moko azoteka mabele, o chef na bien. Yo za chef coutumier na lo bana le Congo lelo na profiter. Ozoteka ba portion de terre. Soki oteki. Siko libota na bino ba oza wapi? Bana bakoko na bino ba ovanda wapi? Ça veut dire bozo ba chef te? Chef yoza contre ndi bato bosuma na batseli. Na sepelaka nango ata mokiti. Soki ozui bato baye kotonga, basala belevage oui. Bo sololi na bango bo signer mikanda lokwa koko nanga sa na 1923 après si société. Mais elobite keza atekeli bango. Abi anoke prix atekite. Mais bato bazo comme belé. Mais non, na bien, ceux qui bino bato boza kuna ba côté nyoso poussa na ba kikole ba ntsele na bango bazoteka wana.
mais nga na omona ngo eza nzala et puis parce que oyo nga na yebi ki bokonzi bokoko yo ko faire déplacer mabele te so ko déplacer pour besprit eza wana bakuti mutu azosomba tango mutu asomi ndako asomba ngo na moi na butu yango mona ka place muso ko sobi terrain oyebi lolenge nango te besprit ezaki ebele ozomona ozokuta na ba problème ba mindondo ebele ba difficulté bato muso lokwa bokoma mama nzambe lelo bokoma ozwa possession na yo kaka aya asombi lopango a déclarer ngo na makila ya Yesu etc. Non, c'est normal, mais nga na biso toteka te. Soki tokoka koteka Kinshasa, tala kobanda Kinsuka. Ti nazo biso parce que pouvoir ya fumvula nazo biso yo jusqu'à Maluku. Baki mpoko mboka musule bazo dondo wana nyonso yaki na maboka babali. Et puis na ko pesa ba mukanda otanga. Na 1940 Ngobila zeko diriger Baumbu, tous les Baumbu. Baumbu babana. Non, Baumbu ce sont nos frères mais Baumbu baza de l'autre côté. Apo Baumbu bango bauto ndiri na baba Kongo kuna. Ozomona. Bazaki ba konzi na bango bazaki ba clan na bango ba mangana ba chef Minsele ba oyo bakola bangangwele. Bobenga mo Baumbu poni. Po ba yaka. Te kombo aneza bango ya biso te. Biso bateke babali na Baumbu. Bayai koyeba na kaka na tango moto ezopela na butu ba mususu bazomona moto na musika wana bato yaki bongo alors batindaki entre na bato bakende ba avancer tango ba komi ba tuna bino banani biso pe toza kuna ndo bino bozaka wana nde ba koyeba na mais bato na bato bayaki na limite na bango parce que so za likwa mongalema si l'avenir qui quitte okitati na suka eza limite ya biso na Baumbu. Oui, Baumbu basa bamboka na bango makambo ya bango na lobela bango te mais toza pe na problème na bango te mais bango moko bayebi ke na likolo boye kozwa mobimba ezali bateke babali. C'est-à-dire to kaboni na bango bazana bakimwenza na bango bazana ba kota kuna bangaba ba rond point ça c'est Baumbu ko décider na te ba matali ki bala mata kuna on ba kangami na Bakongo. Mais biso to ba to au bord du fleuve différence yali. Po biso to ye kolia kwanga pona Baumbu. Bateke babali bayi kwanga te. So yogi bateke musu bayebi kwanga plateau. Pour plateau eza ozwi ba mungato pusane kuna bamboka wana. Mais biso awa to yeba kwanga te. Mbala. Na miso. Na mbisi. Mbisi nde bilei na biso. Donc voilà babali baza bongo. Aujourd'hui, on retrouve deux noms. Oui, Zongi Soumakasi. La chefferie Nabino. Et la fierté, hein. Il y a des combos, mais est-ce que ça va de pair? Aujourd'hui, chef Makwala Eric, il hérité la famille, généalogie Mobimba. Mais comme il y a Ngobila, il était fort. Il y a comme Ngobila, les Zongi, il y a comme Gentini, il y a gouverneur à la ville de Kinshasa. Il y a chef de terre, il y a Kinshasa. Depuis Kinsuka, Mongalema, Kitati Maluku, ils ont géré la terre sur côté. Oui, c'est pas que nous avons géré, ils ont pouvoir ou ils ont biso, ils ont changé mais nazande mokonzi. Oza mokonzi. Oui, parce que na kati ya ba espace nous au mona kiona ezaki pe na ba o ba benga ba chefferie parce que naza groupement. Quand on parle de groupement, ça dit wala ngade nazo zala. Mais ils appellent na batu musu lelo baza ba konzi kuna pe to yebanité. Oh. Oui, tu es banité parce que vide moko des années 50, 60, to kiti mobutu, vide kotaki, ça dit j'ai na répondre pour na makabotuni ya nani ya gouverneur. Ngobila yo. Te ye azana tozana e famille. Bon, ils ba kombe coïncider ndenge ozalaka ata mususu. Je donne un exemple, mutu boy comme mena kati ya banani ya zate d'ailleurs bon. Makambo pe abiso na moni vraiment ba gouverneur mingi ba kipango te. Depuis Kimbuta pe. Oui, depuis muto tangiona ba kipango te. Yango pe moni bazo diriger ka mabe. Je donne un exemple. Lelo ba ke buka na Zando, surtout na pe cet exemple ga Zando. Mais monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, faut en avoir conseiller. Soki olingi okoma mayele tambola na bato ya mayele. Ngo koma grand vanda na ba grand. Zando tango basalaki yango bakomisa yango et c'est pas pour rien ça bazando nyoso te. Ce sont les antennes. Il y a renseignement à force ancestrale ya Kinshasa. Ya solo. Nako ba vérité bété. Toza ba te belé to zoki na mitema. Ezalo ko ba manquer biso respect. Vous allez faire est-ce qu'il y a bi banani tango bazo sala zando wana. Banani balobaka maloba eloko ni ba chana zando. Avant mona zando ba cha ba beto ezana sia ko sanga ba cha ba yebi cérémonie ni ba koko nanga basaka kuna. Comment pourquoi ça biloko boye sans raisonnement?
avant qu'on la toute chose parce que était beaucoup modernisation ekoti boni kolanda biloko mindele te mindele pe bazan lolenge na bango ceux qui m'ont coutume ezalaka parce que kuna pe et uta ya français attention sorcellerie c'est que baye biango bosali ba biloko bon sans même ba chef baya na butu to baya kolo il faut toloba parce que to bonde la l'esprit wana et sinon zando wana ça va prendre du temps et d'ailleurs nazo sepena ngote parce que ezoko ya kana mukutu wa mukonza mboka so lelo tongami malamu te loko biso to na kanda nango ça tombe na mutu ya mukonza mboka qui est innocent il fallait moto na moto sala musala place ba chebino mais boliko yoki la biso te boliko mona ngate mukomoko pete babale bakokufaka bakosilaka parce que biso bakoko bino nde bokuti biso bino nyoso bokuti biso na mabelo yo na bango bila nyoso chance nalobi bango tu na longo moto te bakuti biso kokutati biso to botami awa mabelo eza bakoko na biso mabelo ezoyoka yoka si tokozala boye tosepela te nini il faut basala po misala ya kine lelo oyo c'est de plutôt ça comparaison ya kine avant na kine après différence. Oui là vraiment c'est bizarre son habit bizarre. So otali Kinshasa wa bengi ke Kinshasa la belle par rapport à l'Elisa Soni mingi. Na repesa ka exemple balé eloko bino po bozuni ko wesa nous sommes des Kinois et comme ka moniso Kinois ata utana yo Kinois ozo balingala te eza des choses ozo balingala po lingala pe ko lo bango bakota mbandaka na ba ko ngobe lo balingala to bungisa bo moto na biso eza mamba Soni eza na parlement au mona quelqu'un qui n'a pas mérité à Zalatama honorable, vous passez pour rien comme ça, bah bêtise. Mais dans la table parlement, mon sous, tout en bon l'état na Braza, balaksa honorable un député, qui n'ont posé. Au goût bah valeur à moto, na ba konzi bato bazo gouverner to bazo diriger mboka. Le coup la président Abso Félix, c'est sa flatérité. C'est un homme très posé et très honnête. Bato ba on dit mais après makamunae, un homme bien parce que yeze la kaya nzambe. Na yebi pour le baïse la kaya nzambe. Mais na koyebisa yo yeba mataba kita osala 2 ans. Félix ata bisi mbongo te osa 2 mandats. Parce que eza mandat liboso kolongola salite bo soto ezalaki ya bozoba ya ba corruption, ya ba non respect, ya bato ba valeur ba chef te. Félix azozong sa biso na mesa, azozong sa biso na sika na biso, yepe biso to kosangana to simba ye. Yango na lobaki boye, ministère intérieur pe ba konti mususu bozongisa authenticité à biso na place nesika nango parce que ba politicien à partir du pouvoir auto le comme suna ta komboté ba komaki ko cha ba konzi na ndenge na bango pona d'intérêt personnel yango moni même makambo sami na ba est ça pona mamba chefferite moto za mo konzi te bolongole botie mo konzi bo konzi za makambo vote te oza la chef de terre chef coutumier de Tolobaka eza likamba butu ça dit na butu il faut ba génie ba esprit ba koko ba kenda ba poni non moi na songolo ndena moi ba bimisio mais lelo bato bazo sala on na divagation bazo sala on na loinge je regrette même na télévision otala makoma longa ezate éducation ezate pour ni bobebisa lelo bogo sala botindi bato na bakanya makasisi mais ceux qui le bo pesi so ba chef coutumier responsabilité ya kolongola esprit ya bambeli parce que c'est un esprit bakuluna eza esprit latibana ekolongola lelo te il faut biso toloba maloba ngai yoyo il faut na loba maloba pona Congo oyebonga pona gouvernement ya Samba ya premier ministre que j'ai en tout cas je félicite beaucoup c'est un homme très bien intègre bon kokutana c'est trop dur mais moi le problème que déjà na mona na vision nanga c'est un homme honnête nazolo bana flatter te Samba Sama Lukonde premier ministre mutu bien to raté te mena ko senga na epé ayoka biso ba konza mabelo to sana mwelo to bakisa makasi il faut ko longana molili il faut balongola Kinshasa na eloko moko nini Kinshasa e beba pona nini pauvre papa kufati sekeda loba nini le peuple d'abord non alobani matalité ceux qui bon moto comme na bozoba na l'ivresse nini kotisa bo et na moyibi na kisi mutu pozo ka vivre simba kisi te ba Félix wazi bo konzo ya kisi te ba premier ministre na biso ba eza d'abord eloko nzambe ezalaki epa na bango devant bona kiti etanga ma Félix za président atomati etanga ma Sama premier ministre na biso asala ya nouveau gouvernement asala premier ministre donc nzambe apesi bato ya malamu po temboko etombwama bango pe ba s'occuper na biso ba pesa biso pe valeur
batika koponaka ba faux chef alukuta moto azaki soki nganga bolati ba maseka leki na TVT eza su bongo te chef bayebaka ye na message soka bwaki parole ke soki malade eza lobi na yaki na kisangani na mona kama ba virus oyo soit disant malade ya coronavirus ba témoin baza mais wana ke kisangana bi malade ezo ya uti Chine na déclarer ngo na bi ekozala grave mais na kendaki ko épargner ngo nzamba tininga pona Kinshasa eleka na landi yango kosu makasi so ezinga pema ezo ya lokola nuage kaka bo nazo so vérité mais bato na bon na kisangani baseki na bango babi chef ta mususu kaka ezanga bi te malade one ko ya ekosa ma mouvement ekoma Kinshasa ekoma te mezali eza mi pepezo tambola c'est que mi pepe ningo zomona na époque ya ba chef na songo bila na Mombele Daniel Mombele surtout Mombele Daniel qui ne zaka na bopeto lelo salito to mwana Kinshasa eza pe spirituel mais ça milimo o bazana bakanda na lobi no boye soki olingo sala face na bakoko nde place makameko makamabe c'est ça eloko nyonso eza na limite nango très bien respecter d'abord ba chef de terre ba chef coutumier oyo vraiment ba tia bango parce que nzamba yebi biso chef coutumier aza zaboloté aza moto lokola yo mais alati pouvoir incarner pouvoir ozomona aza moto aza na kati na bato chef coutumier akola mukalobi akina église catholique asambeli ah oui mais aza moto et lobi te ke abomi bato donc voilà bato mingi ba yebinga na kati yote na loba malobebele nasaka ko basemo na ville parce que na leka peta ke net maestro to saki moi ba exercice ngo bon to sali na ba boîte de nuit na ville wana rompe kin mazier bato yebi bon wana ba komeza ka maître Tyson tout ça bon à l'époque ezaki ba kombo to zwaki yango kaka pona ba bloc ezaki koya ndeki to sa moi ba ko beta ko ba bloc yango moi masana yango ya bloc yango wana mais na pesa na mona liwa pepe kali avant quelques mois mutabetelanga te na mona mambebele ça dit naza chef bato na yebisa pe kokama na déclara mokomoso na esi ba OK soki Mose azate mukula kolongwa oya koya akozala mokonzi mais akozala problème parce que nationalité na ye kozala peu douteuse mais kombo na ye Joseph oyo bakopesa ye oyo bakobenga ye oyo nazoloba soki batemo bazebele na niko tanga bakuma batu devant ça plus était naza baleki bazali mira lenge mazana Paris batu o makamna lobaka bali et là makamna mususu pe na loba ba Elsa Matari baza na Canada baleki wanga bato bazaka nga mingi ba viva ba makambo o ke no alobi aso bazebele ah oui ah oui ozomona alors chef tomo koma biso na suka nini oyo il faut kini na biso ba chef na biso ba autorité na biso oyo po yo za na autorité makasi mais ba mona ngo pamba po ozaka chef o totalité mais o ba chef o balata poso ya pouvoir politique nini oyo bango il faut ba reconnaître pas na bino po kini na biso ezala avancer po balongo ba adage logo ba slogan ba kini bopeto etambola makambo ebele esalema kin efungama loko na époque oyo ezalaka ya ba chef na biso kala ndenge ezalaki nini ezosenga puis message nini oko lancer même na chef de l'état même na gouverneur na biso azali Gentile Ngomila Baka nini okoloba na fin wana OK merci na gobanana na gouverneur de la ville so na lobby parce que azaka promesse citoyen togo ça la face na été parce que azana bokonzi na ye mais ce qui est bizarre et c'est un peu compliqué depuis qu'il est au pouvoir mokomota ko tuna bato abike mais na yamba kaka ngambu moko ya bato mususu ya bakonzi est-ce que bateka Kinshasa bazate wa bengi bon bateka Kingabwa parce que référence na biso ya mi bateka Kingabwa mais na atunate mais natinda plus de 7 à 10 de lettres en réponse te donc ezongeli kaka lokola gouverneur bakalo alongwa wa mususu wana o ba mema je sais pas o ba mema ba mboka na des zones mboka ça je vais lancer cet appel na président Sekedi to ekonomaka batu te na sentiment ou bien na connaissance ou bien par comment dirais-je moi récompense moko boy il faut que tia l'homme à la place qu'il faut. Et bongi moto a gouverner ou bien diriger Kinshasa. À reconnaître Bokok. Ça dit bateke à Kinshasa, bateke à Kingabwa. Personnellement ngayo il faut ya mona nganga na sopa masanga na sena luba. To mona na expliquer voilà obandia wa kota awa tale siko
Mais je donne un exemple. Est-ce que vous que Zando Aimbo, Zando Aimbo, Kabambarti, Babangwana. Mais c'est là où le premier marché a bateke na baumbu et bandaka. Au compte, nous sommes bien notés. Mais on a fait sa cérémonie. Bakundi moi si moko ya muumbu, bakundi mobali moko ya bateke ya bongo. Parce que bango des fois simba Zando wana. C'est que Zando na miso babuka epeza ki bongo. Mais nazo je peux pas répéter deux fois makambo wana. Makambo su boyebite bino bato en pouvoir, bo poussa na bo approcher biso to la kisabino, eza pona bo senge lokote, eza poto kende liboso. Biso to gagner nini? Ko gagner na biso soki Kinshasa eza kitoko, eza pe comme le kwa bamboka musu to tambolaka, omoni capital ya chic. Oui oui. Kinshasa eza salité kaka, ya mambasoni. Eloko yo sala bon po nini? Tellement nano bozui moto akoki na place à Kinte. Tozu président ko diriger Congo, oui. Mais pona ko bongisa Kinshasa, nano te. Nano te. Est-ce que vous avez une vision que tout le monde a Kinshasa? Vision c'est le banc mais na bombi et pour Isabelle Lili. Même au Congo on a place sur état qui gouverner la ville de Kinshasa ma mbesili. Nazo ba no vérité. Ko bongisa mboko ezali ko lingango. Ah oui. Après ko lingo faut ça na pouvoir. Ko permettre yo osomona makambo lolenge mususu. Comment makambo lolenge mbongo te. Oseka projet société moko ya to bouquer loko boyer par exemple te wana boko mosala ko détruire mboka na bino. Bato bazolinga kotika ba empreinte te. Bozolo ba Lumumba. Mais Lumumba akufeli mbongo te. Logiquement akufeli po alingi tozala na liberté quand même côté na faut ko kanisa ye que son âme en passant. Tu vois? Moi mon père Maurice Biwala papa nanga akufa déjà madimba que son âme asaya ko yebisanga ma bebele. Abi papa, ça c'est mon père je dis. Abi mokili so etamboli kaka na bwanya pe na bosolo e bonga kanango. Bwana bosolo eza ndeko ya justice. Justice. Très bien. Très bien. Ce que mon eloko eza mabe balobi ko simba te. Maman nanga a envie, ma mère Ntima Madeleine, ba ngo la grande ya mado parce que asala mombele batunyo so bayibi biso pe to kona mombele, malgré na botem na ngiringiri, na yolo a 48. Non, mais c'est un peu bizarre. Bato balingi ko changer te. Ceux qui ont changé mentalité, tozu bokonzi. Oyo tozo reconnaître bokoko ezali parce que quand on parle de bokoko, nana epengelo moko bato bakanza so alobi chef coutumier, ça dit liwa makila te. Avant Mondelaya PAK atikaki ba chef. Nzambe tanga sali mokili. Bato ba ko pona roi na Bible to kaka na 1 Samuel 11 ndi baloba wana. Ezaki bango moko bato balingaki bana na Israël ba tribu wana ba biso moto pona mokonzi na biso. Mais c'est tout à fait normal. Mais et comme ina ngongo David ayakoya lokola zaki descendance eloko moko boye. Force moko boye zakati na ye. Ya omoni basali nini? Ba wendre na maseke. Ndé avanda ki nakata bokondi epé histoire a vie na yeti les autres continuer les autres ba biso et ko kolonga te parce que to huti nakata royaume Italie tout ça ba konzi atanga na kufi bano bakoya Chiraki Biwala Wisame Chezon Biwala Dani Biwala na batu musu bakoya bana bakozala kaka bakonzi c'est que osa des pères et des mères. Oui, moi je suis des pères et des mères papa. Nasa congolais. Ozota la tête. Des pères et des mères. Oui, nasa congolais à 100% kolobate. Ya ko defaté. On est arrivé à la fin. Oui, nanina baxelo ko moko boye. Wana ta prochainement. Je vais parler maintenant pour na ba lingwala, ba commune mususu ande bo moni yango ndere mais wana to sala ngo ata na émission mususu. Ouais, deuxième partie. Ah, et ko za mala on mingi mais vraiment chef oki ko batu bakolo ka pe ba benga. Bato bakolo ko luka ba benga ngai oui, numéro ezali 0 82 25 42 260. Chef, faut réfléchir non. Oui, parce que j'ai deux naza numéro mibale na mona ko pesa nyonso mo numéro muso eza privé à musala. Mais wana eza nango ko benga no ya problème te eza na WhatsApp 082 25 42 260. Pe pona etando mais naza mambo belé na ko loba. Si si. Vie devant Mokonzi Mboka, devant premier ministre actuel et devant même armée, devant la police, devant tout parce que je suis un chef. Bazongi section ici canabiso tant que la peine c'est na biso police na biso qui tcha ça pour comme na suka mbote pese ko pesa bato police na biso qui tcha ça est-ce que ça milimo péter les marana pour no mona bloquer les kaboy non va dérangement et comment nyoso isa question ya discipline na mentalité na lobby
surtout dans le cadre de l'armée ou de la police. Est-ce que vous que banda mobutu ba gendarme bazalika bata miyibi bata mobulu ko boto abetubilo tu sais non tango mboke koma ina nzala wana ça dit esprit wana uti lelo te parce que biso même na famille nanga tolinga mobutu te je te dis vrai après vane que moni que ce qui est comme dossier o ya biso babale bazé ko tchona ngambo ça tchona ngambo parce que batongo ba mona nanga te balingi pouvoir non oza chef coutumier soko sepeli na mokonza mboka na te ko lia mbongo na ite faut boya omoni elongi nanga mokonzi moko talo bamonanga epa na ye na ye kosingi eza TV mais na pouvoir actuel naza nango parce que d'abord un président kinois papa na ye mama na ye toyebi ye et puis biso moko pesusu même grand-père nanga makwala mvula azaki bon nalobi na ndenge azaki idepesa makila ça dit bato toloba na opposition bato azaki koboya mabe bato azaki bosembo toute la famille moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans mon pays. Là, il dépasse mon pouvoir de soutenir, il dépasse en 100%, mais jusqu'à l'heure, tu bénéficies. Mais tout le monde a secrétaire parti, il dépasse. Mais mon connu, on a vu ça, conduire au bateau, Makambo, Tozaï, Kozala, Bako, on a vu ça, papa Etienne, parce que solo na Lolenga Mikolo, on va zagati. Merci beaucoup, chef Makwala. On rappelle que vous êtes le chef. Il y a chef des regroupements, territoire, voilà, il y a Kinshasa, chef des terres. Ça, depuis Kitsuka, pour le moment, oui, c'est tout à fait normal. Les Abamboko et Abisso ont changé. Bato na bato, bazan betendi na bango, bazo diriger, bazo gouverner, nandenga boya ki chefferie. Mais nga biso ezali groupement ya lelote. Ah voilà. Groupement Kingabwa. Merci beaucoup pour la participation dans l'émission Abisso. C'est à moi de vous remercier, papa Nangai. Oui. Na sepeli parce que c'est vraiment rare nga na misani lobby pena au fond. Oui, bablo moso yaki na motema na bimisi yango, c'est à maintenant mokili pe ba autorité batala. Bana pe bateke, na pesi nombote, bino bana babale bateka Kingabwa, bozana ba États-Unis, ba Londres, ba wapi, ba Canada, ba na Europe na ba Afrique. Soki boke boya to zongisa, eloko na biso Inibat, j'ai oublié. Inibat c'est amaki na 1958-57. Tango basaki ba bako, bateke basaki pe union de bateke. O esalamaki ke bateke o bazaka na plateau ba ya Kinshasa. Yaki bongo. Esalamaki na Mombele Pierre donc d'abord to banana Yunga Jean. Papa Yunga, Ozu Makwala Jean Vula, Ozu Mombele Pierre na koko nanga j'ai oublié son nom. Azaki frère propre ya papa Koko Yunga bango basaki Unibat yango posaki bango basa na parti na bango pe yango moni ba belge ba pesaki Mombele Pierre papa na Niarkos qui tanga uti aye na 61 ketina kwa mutu na ipala na voiture azu ba teke wana aya na bango na Mombele mais logiquement Mombele wana il fallait zalaka biso babale chaque mois chaque liboto so ba 10 mois 10 parcelles ndenge ba yokanaka boloka Mombele azaki politicien bo asape mutu a combien on a ndenga bengi bango wana bango lelo mais na yebite ceux qui ba pesa biso valeur wala bandeko biso ba teke à plateau bon voilà merci beaucoup, merci. On était avec le chef Eric Makwala, on a fini avec lui, on a eu à parler presque de beaucoup de choses, mais début qui s'invite, on aura deuxième partie et même troisième, quatrième tour continuons. Merci beaucoup à maman Emirance Ntouzi, depuis France, la France, na Corbeil, Yoana, na Essonne. Merci à toi, merci beaucoup Nabatonio Sobunga Brad. Cette émission est terminée par ici. Merci à Gypsy Ilunga d'être avec nous. On se retrouve prochainement. C'est Tiawalo, na Bosani Yote, na Pesimote, Charlotte et Moussa et puis Afou Amolidi. Voilà, merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne, chez Bisso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba
na petit déjeuner mpe na pokwa yebaka epa dive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.